bato mosusu baza koloba non makambo ya lwambo na elokuta eza elokuta mais tofungolela bino kaka mwa vérité moko ya moke boyebi lwambo na bamoma moko boye po eza likambo koloba ti me tokoloba yango sikoyo po tolakisa bino te biso toza bato oyo po so bozokanisaki biso toza lokola bato mosusu bazwaka bamakambo na nzela oyo bakea nganda kuna bazolobaloba biso tozali bongo te me tozofungolela bino boyebi lwambo na baseri moko boye lwambo abandaka kobima na mwasi ya Viki Longomba ntango abandaka kobima na mwasi ya Viki Longomba bofungaka batenga bino bie boyoka pozo ya lwambo ndongo ndenge azalaki wana mpo batransmettre ya badoko makambo ebandelaka epai ya mwasi ya Viki Longomba lwambo basituation ya makambo na ye ebandelaka epai ya mwasi ya Viki Longomba tina ndenge lwambo ayaki poison ya lwambo ezalaki poison te obatelela sete poison ya lwambo ezalaki mpenza te bainjectaki mpenza koinjecte na nini bapoison na ndenge ya makila batiaki yango mpenza o ndenge balobaka oke batransmettre yo sida moko ya oyo ke toloba nini sida moko involontaire bazwi mpenza ke batransmettre ye yango poison wana ezalaki sous transmis epai ya mwasi ya Viki Longomba mpo bino boyebaka nde bamasolo te situation ebandelaka wana alors molimo ya lwambo epe mana kimia toboyi kokota na bavérité nyonso tu po tobanda koloba po ete torespecte quand même bamo wana eza bamakambo koloba te mais reyebisi bino kaka situation ya lwambo ntango bamakambo bapoison ebandelaka baseri wana lwambo azofekfeka te mwasi ya Viki Longomba azobima na mwasi ya Viki Longomba na baseri wana deplase bamakambo nyonso ebandelaka alors botika koloba pamba parce que toyebi mingi soki tolobi tosanga ekozala somo mais eza nango na ntina te nde toyebisi bino bapeple congolais bokanisa te lelo ta soki tosali likambo tosali imu ya ngwanda bokanisa te ke ezali babiloko moko baje tozosala non landa histoire na kati tozobwaka bino nde bavérité mais toyebi baje ya ngwanda ngwanda azali mutu oyo akoki kolata mpe personnage ya mutu moko akoti na bayoutube akoti na bafacebook akomi kokoma bino bokanisa ye bakongolais basiliki na likambo nzola nde eza nango kaka le terminator po toyebi ye lelo te yango na toza koloba ete bakongolais biso tozali bato oyo tolingi mboka na biso yango tozali kotombola moko tozali koloba makambo Joseph Kabila azali kosala na Congo en tout cas Congo makambo kita tozali koloba yango Joseph Kabila azali moto oyo biso jamais tokende tobomba non biso tozali koloba yango ke mpo na biso bakongolais mpo na biso osoki tolobi bakongolais tolobi na bino bato mosusu batika baélection eza libre oui likambo te l'élection est libre et démocratique, mais biso pana biso, toza koloba yango, biso nyonso tu bato bazumel mil, to voter les raïs. Bon madame kita. Biso ndenge tozana to voter les raïs. Pour misala za kosala na Congo, makambo ndenge za kosalama. En tout cas ndenge tolobaki. Le paix na mois de septembre, to kosala na réunion lisusu, oyo ba Congolais ndenge to kokutana, ndenge to kosolola. Mbala oyo, bokomona to kolobela ba makambo oyo ya les raïs. Pour me kambala oyo na réunion na biso to singa na bakongolais baboya soki bakolinga to filmer po to tianga nini po mbala zima mbala liboso bakongolais mingi baza kolinga penza teke to filmer bango to kanga ba photo ezali baza kolinga to tianga na nini baza ko lo baite non pour le moment talaka ga bakongolais msusu bakomi te okomona bakoya ko menacer bino ba nini bon faut respecter ba droit na bango to za na démocratie to ko kolinga teke po biso to zo ko to tianga po nini chaîne na biso zumel mi ba to amona to ko respecter bakongolais ba makambo lo ba mbalo to ko singa na bakongolais réunion ya mbalo to ko singa vraiment il faut to filmer yango to lekisa yango s'il s'agit de ça que bato balingi te toyebisa bango tobi bon bilini ekoleka baye tokobomba nde baparti bilongi tokobala kobomba yango oyo bakongolais mingi baza kobanga na bango bakuluna ebele bakomi na kati na botowa yango wana tozali koloba ete bakongolais tonyokwami pendant 32 ans toyebisaki bino boye na kongo wana konyokwama tonyokwami tomoni mpasi botala kaka elubu oyo tozolakisa no botala yango bandeko soki olie elubu ya boye na moment ya deuxième république donc oke pa bato topesaka exemple oke pa bato baservir yo boye na kosa yo te ntango ozonge epa na yo mokolo wana mabolongo na se toza mpona kosenga nzambe merci ekomaki mpo nete thomson ya boye ndenge tozomona na bilini boye na mwa mosuni ya susu boye na ntango deuxième république pasi ya ndenge wana bandeko babolingo bino boyebi na moment ya deuxième république lipa kaka olipa ekomaki na bamonta 1,5 lipa ezali 1,5 lipa oyo kaka kosonga lipa alors lelo soki bakongolais bazobosana na epoke wana nyonso ezali mpasi te mawa lelo bato bazali koya koganga bosepela mboka na biso komi kobonga bobandaki koganga soki mboka na biso ezalaka neti baparis soki mboka na biso ezalaki neti baallemagne soki mboka na biso ezalaki neti baafrique du sud mais bosepela bakongolais bosepela Joseph Kabila lelo azwi l'initiative botala ndenge azali kosala mpona mboka na biso e pourquoi tokondima ye te tozali kosenga na bato nyonso tu bakongolais nyonso tu ezali volonté ya moto soko alingi congolais nyonso tu oyo ayebi ke azali na boto oyo oyebi ke olingi kosoutenir Joseph Kabila kobanga eloko moko te komela biso zwa contact na biso mpe biso tokozwa contact na yo tokozala na masolo oyo tokozolola soki mpe olingi image na yo
to bomba yango bomota to bomba yango to bomba mais bon so contact na biso ba tu www.zoomel1000.com on nyonso tozali pour Kabila alingi ta Joseph Kabila le rais on nyonso tozali na idée asa ko soutenir pour la projet na yekende pour na mandat na ye to ba kisela ye mikolo bo contacter biso andiko bo komela biso tangu boyaki koluka vi na poto wa mutu tata futa yaki tike ya poto oyaki na ndenge na yo alors kobanga mutu te polelo mutu bana kokomande yo po mutu alakisa yo kendo sala bote oyaki awa na poto na tike ya famille na yo famille na onde babundaki po komo lelo poto alors lokolo komi poto tika kozalaka lelo na kati ya dictature ya bato mosusu balobaka yo sala boye kosala boye te soki bozali kosala bongo kozala komitya na pasi bino mo kosalake bomiyeba ebisa bino te toyeki bisa bino tokofungolela bino bamakambo ebetala mama na lobi awa ayi na iso amoka ndako osaba to asalaki te contre Kabila ake kokotisa yango na nini na laye alors toyekotala boye na yaki bomotala omoni tolashe bino flash mbamo boye mosusu omoni balisusu nde bokomeli biso merci mingi mpona information vraiment atuka bofungoleli biso bamakambo yango tozolobake bakongole mingi boza ignorant ntango bazali kopesa bino bainformation soki omoni information ozwi yango solution te ndeko tombela biso bato ya Zoomel 1000 komela biso tokosala ba recherche tokoluka soki ezali ya solo tokoyesa information na pesa ezali ya solo soki ezali ya solo te ndeko tokobombarde yango mbala moko paya mpe tokobimisa yango mbala moko na internet mpona kotalisa tolingi lisusu peuple congolais akosama te tolingi peuple congolais akosama te alingaki bamanipule bato alors na bainformation bapesaki basolo soki olingi omona nimero ya dossier mama nando akotisaki sala ozokontani na biso alors toyekolandela boto olobi tala baza komanipule bato dans le coup d'agaka babandaki liboso ba 6 millions de morts balongwe 6 millions de morts kaka ndenge tosalelaki bino tolobaki ete ngwanda aza koluka na baide ya bato babakisa bachiffre mpona kobakisa nombre ya bamort donc bakomi na bango baopposa moko oyo baza koluka bibembe ya bacongolais mpona ete bango barenyaka nango donc bazali baopposa ya bibembe ndenge bazozongisa bino baopposa ya bibembe donc bacongolais baza kokufa yango nde sengo na bango yango nde pongida na bango baza kozwa rapport ya bato wana bakufa na congo baza kokende kokotisa yango nde baza kondela ngo mbongo eza pasi pema peuple congolais tolobaki yango mbala oyo opposa moko te akoze lisusu mpo akosaba diaspora congolaise na poto olobi likambo ebimi na bainternet omoni yango tokolandela toverifie soki ezali bongo wana saba mais soki ezali bongo te okopanga okobima motakala liboso ya bacongolais nyonso ndenge boutaki komona oyo bauti kointroduire dossier na laye nzoka nde ezali bamakambo ya lokuta baza koluka basinise bino bapétition oyo bapétition basignature na bino mosa bayeba te baza kolinga bazwa yango mpo bango bayebi esika nini bakokende mpo akotisa babela bambongo na bango bino boza kotiala kaka bato boza na ignorance bakongole ntango okitaki bolongwaki na bamboka na bino boyaki ana bapoto bolobaki ete toke koluka vi toke koluka tobongisa mpe vi na biso me bino boye awa bavi na bino bongi te bato mosusu bakomi koya koluka balelaka nde mbongo na bamiktima ya mikongo na bino osine papier oyo tosine papier oyo tokende olongola Kabila na Congo yosine papier okanisi ete eza mpo makambo mpona Congo kuna nzoka nde ezali bamakambo ntango kozwa basangisi bakende babiro na bango avula tala ndenge bacongolais bazorekame boye bacongolais boye tala ndenge bato bakufa babiro wana mpe bazwi na mpona bakotisi lobi ale bazwi mbongo bapesi babino mpo tosoutenir baopposant congolais oyo tala kaka baza na bato na bango ndele nsima na bango oke bamakambo ya lokuta bande tokofunela bino so eloko moko oyebi eloko moko euti kolobama baopposant congolais moko toza kofungolela bino bofungola matoi bolobaka tolobaka neti bato ya maboma mais likambo te bolanda so bamasolo ya bato ya maboma baopposant congolais moko bakendeki bakutanaki na commission moko ya babelge basololi na bango babelge baconvaincre bango balobi ke ndenge ezali wana il faut président na bino oyo aza kosala na Congo Joseph Kabila azali motu moko il faut bino bokende kuna bozala esika moko ndenge botravaille na ye baconvaincre bango sikoyo bazolaki soki lisolo yango ndenge nini bofungola matoi bango so bazolaki lisolo yango ndenge nini baye kosala lettre moko bakomelisi fo babelge wana balobi bon tomoni ke ide na bino ezali ke bolingi Kabila tikalaka na Congo alors ndenge so bolingi Kabila tikalaka na Congo bosala tout bosoutenir baparti politique na biso bopesa biso mwa bafo moko pete biso sikoyo toluka baaktivité nini tokosala oyo tovanda kinya totia susu mobulu te na makambo oyo ezoleka kuna na Congo bane pa bolingo alors oyebisa biso baza kosenga mbongo mpona baloba nini te no babelge bazokisa babelge ano ndenge ezali wana kasi totika bamakambo wana tosala susu bamakambo badésordre tel kola bino tomoni deja na idée na bino kolingi ete Joseph Kabila continue alors ndenge ezali wana bino il faut bonunga so bosoutenir baparti politique na biso po ete bapesi na bareseau ya bafinance bamakambo ebelebele alors oyebisa biso bacongolais ya boye nde bozobenga bango baopposant nde bozobenga bango balider ya baparti politique baza koluka mbongo de gauche à droite alors tozoyebisa bino bacongolais pourquoi boza kose confie na bato ya boye toza kokamwa bino mpe bato boza na baparti yango boza baignorant bozoyeba te bachef na bino baza kosaka agir kobombana bino moko boza koyeba te boza bleu vraiment ezali mao yango tozoloba ete ezali na babiro oyo bino bokokota koto mpo boyeba bainformation mais bozoyeba bainformation te alors ke bainformation wana biso tozozwa oyebi te baallemand motu bayebisi biso babiloko wana ballemand bazoloba ga bacongolais baza serie te balobi tala bato
na parlement ya Union européenne bakidema tandis que bazobeta bamasolo mpona baopposant congolais babiloko elekaki olinge makambo soni donc na bato ya parlement européen bayebi ke bacongolais baza baaventurier baopposant congolais baa baaventurier baliko donc yango na tomoni ke même baparlement baeuropéen baza na bango nsima ya Joseph Kabila bazosoutenir ye o bamoni ke Joseph Kabila azali sérieux azali kotonga mboka bamoni ke bino boza baescro bayekoremarke ke baopposant congolais basala bademande partout kaka mpona makambo kolongaka bambongo alors bato mosusu baza boyeba te batata minene bazobimisa bino na balabala bakokili boso ambassade boso olongoli bilamba bozobina mawa entre temps bango moko bazalaka so bazotala bobabi bon c'est bon bazala kaka ndenge wana na ignorance na bango bazolia na nsima ya mikongo na bino bokoleka mpe na televizio congolais azomona yango koleka na liboso ya kamera ko omona azoloba bi azomona yango lokumu eza lokumu te bazoutilize yo mpo bango bayende esika nini babendaka bambongo na bango yango wana mpona kokende mosika te biso bacongolais bofinga boloba tolobaki yango toza bahypocrite te biso tolobaki yango tokopesa bavoi na biso na Joseph Kabila bamata bakita Joseph Kabila azali président oyo biso tolingi azala na mandat ya sika po te akontinue misala na ye na république démocratique du Congo nandi wana ezali sho na biso bato ya zumeli nini mpe bomoni na bilili makambo nini ya kitoko o président na biso Joseph Kabila azali kosala na kati na Congo ete ya bino bato oyo nyonso bozali kosala bamakelele mpe kolobaloba vérité ekotikala kaka vérité mais lokuta eyaka noki mais esukaka na nzela biso tozali bato te ndenge bakongole mosusu tozomona okomona na kati ya discussion Kabila aza mabe Kabila boyeboye mais ntango bobendana na bakongole yango pembeni ya mon cher bandeka koloba bongo talaka bomoni mpe bato balingi emo bato mpe baningi komerce bato mais soso tali mpe Kabila azosala mosala malonga na Congo alors yango tozoloba bakongole pourquoi hypocrisie ya boye botombola mongongo boloba bato oyo nyonso tu balingi kozwa contact na biso mpona kobeta bamasolo mpona renouvellement mpona koluka ndenge nini tokoyeba mpona kopesa susu Kabila mandat ya sika na 2011 akende liboso bakontakte biso nde tokozala na masolo oyo tokobeta ekozala esengo mingi mpona mboka na biso république démocratique du Congo tosoki wana mpona lelo bozalaka bisika bozwami nde tokopesa bino basango na nsima ya bangonga merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya jumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci